Capage TV. Capage TV. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Mbote na balandi nyonso ya Capage Télévision bato misusu bakomi kodéclarer mama Capage nganga pe aleki na chaîne yango te eza chaîne commerciale aye apesi mbongo na ye mpo bapaster mosusu mpe toyebaka te bayelaka biso mpe basystématique aye apesi mbongo na ye asali makambo na ye oyo akomisa nyoka oyo porte monnaie apesi message na ye afuti mbongo na ye akei eza chaîne commerciale eza teke mama Capage ye pa te nga naza na kondima na nga papa dela pe aza na kondima na ye mingi bao basalaka boye te bazandi su bamama na bahypocrite batekaka barin basalaka makambo biso toyebi te ngai nayebi ke nazoyamba dela asali mosala na ye mpona babokoko kobikisa batu makambo songolo pakala merci na bango nyonso bakolanda biso en tout cas baquestion eza yanga baréponse ya fumu Adela boni santé Adela. Oui, santé eza malamu mama Capage na baabone nyonso j'espère que baza bien nzambe bakoko azali kobatela mpe bankulu nyonso bapesi bisusu grâce na journal lelo tokutana lisusu mpo tosala émission boye ezaka opportunité na ye moko bakoko na biso bazali kobatela biso matondo. Signification ezali lelo na nkoina rouge mpona libolata bilamba kaka ya rouge rouge ezalaka souvent teni na ngai ya mvita eza mpona défense mpona bitumba ni monde entier minaka na pa bunda antya singamo ya rouge na motu na ye rouge na ngai esignifie nazo lutter mpona kodéfendre baka bato baza na yango parce qu'il y a des cas mosusu esengaka fu makila etanga mpo moto arecevoir solution. Alors soki toyei kodéfendre toutes les cas oyo ezalaki difficile na bandeko batambolaki vraiment barecevaki solution te c'est ça que toyeli bango na teni ya rouge en vita nkoi toesignifie mboka na biso mboka na biso ezali banyama oyo arepresentaka mboka na biso ezalaka nkoi donc ce n'est que ça. tozolanda o bien natanga kala bazalaki koconsulter bino mingi na makambo etali mboka mpo mboka ekende liboso mpona kolimbola bandoto makambo nyonso ya bongo bazalaki na besoin na bino me lelo bokotisa baaventure mingi tomonaka te ke boya boloba eloko moko boye mpona mboka bosala ke bosunga bakonzi ya mboka bokendaka na kuzu to bapaster balekela bino na kati ya makambo mpo tomonaka mingi bango baprofesseur religieuse. Non, premièrement d'abord pays nabiso Congo ton pays laïque à l'époque laïcité ezalaki te. Tant laïcité ye na mboka na biso bato bakotisa na bongo na bango après indépendance na biso ke mboka na biso ancestralité existaka susu te. Or que ancestralité eza bavaleur pivotante na biso eza baracine oyo tokobongisa te na bomoi na biso soki bakonzi ya mboka bakonsidaka biso te mpona mama mboka eza ke bakonzi ya mboka na biso bango moko bayebi meme bavaleur ancestrale na bango te bazwa makoki ya kobongisa nzela ya ancestralité soki totali bien bahomme politique mama Capage bakufaka bamort subite malade ya bele eyebani te omonika bo akufe parce que kozanga koyeba bavaleur ancestrale na ye. Donc, ça bandeko na biso ete
biso toza bayindo bakoko na biso basalela ancestralité lobi biso tozali kovivre na se ya mokili boye tokobungisaka nzela ya baracine pivotance na biso te yana azongisaka bato ete fo boyebaka bavaleur spirituelle na bino fo boyebaka quelle est la dimension ya pouvoir na bino ya famille oyo bakoko no basalela eza na niveau nini mpe eza na dimension nini ebele babungisa boyebi wana yango toyaka toujours kozongisa bandeko na biso ete kinkulu na biso evraka mpe existaka peu importe na mboka ozali si feke ozali moyindo ali poso moyindo na mboka nyonso oza soki makoki kobela bapouvoir ya bokoko na yo automatiquement bankaka beno bakesalisa beno c'est ça. Ok. Toujours qu'il y a vraiment très très bien et merci pour la réponse na yo et ça pesa na tango na yango. Ingeta. Moni batu ebele lelo ba landela rapena lisusu boko côté surtout na likambo Italie ba cimetière ya kala na kalezala ki pena na impact ke okomona mabele oyo moyen botonga ezali te po ezali na milimo evanda na kati melelo awa na kati ya capitale et comme lokola elo mo ya kosakanela. La place nyonso ba cimetière ya Kalizara ki kala mingi pete omona ke na kitambo lokola ekomi kala ba kopekisa bakunda et puis ekozala ba construction banda ko likolo po ba place nyonso ekomi bongo ezali na ezaka na mbeba ezali na bikila te esalamaka ndenge nini selon yo ezali nango normal bon mboka na biso bakonzi ebele bavalorisaka bawei te. Or, sur le plan spirituel, moto soki akufaka na mosoni, mais na molimo te. Vous voyez, tout le cul du marché batongi. Il y a plusieurs bisika ou batongi di baki marché. Ils ont ba cimetière. Bazo étouffer ba pouvoir ya ba entité na biso pe ba ancêtre na biso. Toujours exemple cimetière Mama Poto, un grand chef coutumier bakundana. Aki na ba pouvoir. Or, on a besoin que bisika nyonso ba cimetière eza, faut que na ko exaucer yango. Ko sala ka ba rituel bisika ba cimetière ezali. Pour que efacilite ka biso na communication na biso na bango. Olenge batongi ba kini marché bon batongi ba bloc belé bongo c'est bien mboka ezo évoluer, mais sur le plan spirituel vraiment milima wana to milimo wana ba o bakunda bisika wana babimaka soki babimi na butu ta obino bosomba biloko te jour na moi pendant la journée oke somba biloko ta muso somba biloko 10 balles mais au pressentika au éteindre na $20 mozali na calcul mususu ba esprit wana ne bazo travailler ba indien o ba kana mboka na biso je te dis bien que ba indien o ba repa na biso na ba chinois ba na bona bozuité ba zawaka bozu awa parce que il y a ba rituel belé o ba salaka ba travaillaka souvent na milimo o bazawana mais biso moko ba kolo milimo to ba kolo ba esprit ngo to bénéficier na ngote. Vous connaissez très bien maman Kapache libota nyonso bana capacité ya go se communiquer na ba oyo bazaki ba être vivant ba comme invisible signifie moto akufa ya famille na bino azaso invité on a makoki ko se communiquer na ye la communication na ye eza passage moko ya kozala contact na ye pour que apesa yo ba énergie pour que apesa yo ba force. Il y a des gens na famille na bango papa zaki na don azo voyager azo ba visa ok ba moke belé mais un certain temps papa yo kufa mais comme apesa moi na ba secret ba secret intime ya famille ya ba d'origine pivotante ba racine na biso ya kinkolo oko pressenti bana ba comme ko souffrir même ko recevoir visa moi na osala commerce boizo tendre te moi na libala azo recevoir libala te mais papa na maman babala parce que bana ba comme ko nyokama na makamo ya mabala tango ndia osana station ya bongo il faut fongola misu ino bokomaka na kende kuna ba monaka boye kuna ba bikulaka boye kuna basalaka boye kuna bazongisaka boye non il y a des choses que ils ont ramené par na bino pe ozoye la bino il faut boluka bato baza banganga ya molimo ba consulter ba yeba lolenge kani ba kosala pour que ba débarrasser mikaka tono nyonso wana
moi lianzo kota ki na se le kolo ba longola yango pour kokoma na kimia mais soki longo te et comme ba premier héréditaire et qui est pas na yo et comme pas ya petit frère na yo et longo pas ya petit frère na bana oyo zobota moyen ozama koki ko éduquer bango malamu zete parce que moi azo éteindre papa na ye moi azo éteindre comportement na ye na ba idée na ye alors c'est ça on a besoin que ozana ka moko que na famille na bino tena descendance banda papa na bino a vivant na maman na bino et ça la maté ils a biloko faut télé mais la cause est que faut moto moko ya famille ya noko moko typique ya parce que bokanga biso banoko bandoki bakasi que noko adela yevma grand social de la télévision ne bongane na zobala boyete c'est que noko adela osala non eza yo moko faut luka pe solution ya bo moina yo pe ya vie na yo donc toutes les problèmes que zo tungisa yo sur le plan physique ils ont dérangé yo bakoko na yo ba capacité au songo mais il faut bela la bango so il faut bela la bango na ba cimetière ngo et sika o batongi ba kin marché ils ont freiné bino maintenant ba formule mususu ya ko faciliter bandeko na biso pour que ba recevoir solution c'est ça tokende nango molo ndenge olobi baformule misusu wana ya korecevoir basolution ekosalama ndenge nini entre bato oyo baza na besoin ya basolution na bino bakobengaka na numero ya telefone to ozalaka na consultation ozalaka na moto fo bamona yo to ezalaka nango facile mama Kapash na mambo ya spiritualité batiaka te ke motu moko nde ayambaka bato mpona akomaka bakomba bato mpona baenregistre badossier ya bato ngai na bureau na ngai to na temple na ngai okutana na nga moko parce que quand na yo eza secret quand na yo nazotante na dévoile yango to moto moso ayoka yango na journée atana ma 50 personnes na te bien nyonso bokutana vraiment d'abord la spiritualité ezaka mystère moko mystère caché ezaka mystère dévoilé te biso na kinkulu so yepai na ngai ozana bosenga ya solution na koyambo na tour na yo bureau na nga na temple eza na sur esika moko na direction Vendôme na commune ya Kisenso et temple sali 11 ans temple na yambi ba ministre yambi ba général yambi ba colonel ba na baka ba pena ba problème donc so consulter nga moni na recevoir yo du côté rituel esengaka moto nde atalisa biso lolenge oyo alingi mosala esalamela parce que yo nde moto ovivaka makambo na yo oyo etungisaka yo oko expliquer nga sur le plan physique mpona kota na mozindo spirituellement il faut na consulter baoyo baza ba grand père baoyo baza invisible pour que bakopesa nga réponse sur le plan visible mpona baservir aux solution ya makambo oza na bosenga mais consultation eza payant consultation ezaka na 300 €. To consulter c'est l'endroit où tokopesa selon ordonnance biloko bosomba non bato baza nango te yaka basala ba ouverture ya bachance obandi na bachance obandi na bachance bongo ya eza po so za na mbongo ya traitement te na hôpital omina bakalma ba 100 francs omina bakalma au contraire ba problème c'est vieillir ils sont de plus en plus grave donc consultation eza payant to ba vérité ils ont 300 $. Dans le cannabis, à $, sur la Angola, on paye 300 000 kwanza, sur la France, on paye 300 €. C'est plus facilement de recevoir la solution, voilà. Non, ça fait beaucoup que ça la paix, bon, comme sous la Côte d'Ivoire, nini, pour voir qui c'est sous quand quatre ribalités, ça a solo tout le monde. Non, vraiment d'abord mystère, mystique, ils ont une limite. Mon temps a pouvoir à la coquille il y a que ça la bisika nyonso okende pe osali connexion na par exemple là ndeko na biso lo mumba ana ba énergie ne moi ça elaga akena Maroc katika la kipedi oh mais babi azan l'hôtel tu ils ont makambo mon jamais osala 90 minutes 1 heure de temps sans kwanza c'est lo ils ont ba connexion babi ye l'autre côté non il est ezali. On a éclairci bandeko ke loko ezali 1 heure de temps sans bouger vous avez ici comme encore ils ont une connexion mystique avoir renforcement et énergie alors côté fétiche il y a aussi dans boka libanda ma Kapash mystère na limite de OK so aux ma vrai sorcier ça sorcellerie vraiment na ndenge mo ya bosolo pour pesa de solution
ils ont la limite de peu importe l'endroit aux alliés. Ceux qui peuvent en bosser que les vénérables maîtres de là, na ya gossa le sur place, je vais revenir. Surtout pas ça en distance, on va recevoir la solution. Il y a battu belé dans l'Australie, dans le Gabon, Bénin, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, même Tina Botswana, même dans Burkina Faso, ba contact biso bien sûr. To linga souvent son zamba sungi biso, tout ça la ba émission en français pour nous faciliter bango. Parce que bande ko na biso ba na biso bazo ba mona ka démonstration CPD. Mais enseignement oyo pesi azoka monter. Donc ba bande so ba congolais bazako mais bango pe ba bata Burkina Faso ba na premier dérangement na mboka na bon pas vu une solution te. Mazo ka pe azo solution et c'est comme bonne ba bande so abazaga a longwe kin a côté na bato malamu a ke Bénin. A ke Mali, a ke Nigeria, c'est normal, c'est ça. C'est bilamba yi des arabes ya ba ezaya ndika o ba yi baraye. Mo bilamba na ye ba yi bate bilamba nene bunga. C'est bilamba les arabes travailler. Oui. Mais tu n'as pas travailler. Et lamba en sorte na yo. Ça dépend. Oui, nyonso. Bango nyonso. Nyonso. Tous exemple ndeko na biso pululu. Ava kufa. Tu ne bunga ka. Yaki parmi les makambo kitaki. Ah. Tous ndeko na biso vie de loin artiste mo mné na mboka na biso. Tu ne bunga. Kubungsa teni na ye. Et qui me fait inspiration spirituellement. Et lamba nous autres faut être prudent. Je bungsa sous-vêtement, bungsi soutien, bungsi lamba oyo lataka. Il faut ça la recherche spirituelle ba wapi ki. Parce que dans le rituel auto ça la spirituellement, du côté succès, tu dis que non ton être très capable to bende makolo. Tu aura partir lamba na yo. Faut di partir à suki na yo ou manzaka na yo. Ce lamba oyo yo au transpirer ba énergie au bimis ba exploit au sale yango mingi et comme connecté na corps na yo des solotika là solonétika là le lemo to za boyeno on vandi bozana na 7 chakras chakra ça va partie énergétique na yo sur le plan spirituel parce que chaque chakra na ela tite bilamba na oningo lati boye ela ta mina kati na on a mituki na onyo so bimisi yango automatiquement so ba yibio elamba côté ya succès okokita ata batongi mususu mais ba exploit o ça na lambana na o musu ba tongi lao oko éteindre yango te c'est ça. OK. Donc faut la prier bungisi di papa bungisi lamba bungisi mbongo parce que ebele ba bungisa ba mbongo na ya one mutu bende makambo ebele ba bungisa ba téléphone na ba document mususu yango nde komisa ye à se nuire na vie na ye. Donc tant bungisi eloko ça la recherche, nous sommes là pour nous faciliter bino et pour nous salir sabino pour que vous recevoir solution, c'est ça. OK. Tout le monde tu vois la TikTok Daddy Michel a sali témoignage concernant ba makamna bino kaka pour mutaki ne succès que na cimetière parce que bag moko kunda na moni père zo baptême kula ba délivrer. Est-ce que ba biloko wana vous rappelez na ba TikToker et ba yaka biloko alobaki wana par rapport à spirituellement, c'est solo oui. Ça la blague à l'autre. Non, effectivement. Il y a mon code Daddy Michel, Azam Tabiluka Luka, à Luka Biluka Luka, à contacter Pengai. Ouais, na voyage mon coyer, j'ai mis ma na ba aron tout ça. Na na bon na machine na oti Zambie, j'espère peut après goûter na machine ça la permission. Et Luka Luka mingi na vie na succès. Ah. Succès à s'imposer. Succès on a Luka yango normal à ça la yango pe. Mais le cas que na conseil de conseil Daddy Michel maman ça na makana kati ya temple to o que no Luka na monde spirituel ba dévoiler yango te. So dévoiler yango automatiquement ba esprit oyo ba ko belela ba ça la yo ba ko s'éteindre ko pousser na liboso na yo. Pour que ozo makoki ok ozo baptême olongwa côté na biso ya ba pouvoir mystique ok nous na pasteur mon soi-disant azana pouvoir faut osa l'effort o kata d'abord lien na bateau aussi na contrat na bango mais kati lien te ba que na ti lo azana ngo ba que na ngamo na pesa yango ba gana azana non ba ke ben na bureau na ba ke ben na bureau mais qu'on a pesa ba bag na bossa bag ya succès au besoin 3 fois. Surtout sombika oyayo to travailler le yango
bac no komotra et mo peso puissance pe connexion ya zora ne pouvoir ya bac cimetière akenda cimetière ya solo encore c'était mais tous les témoignages au monde ya sur le plan médiatique batika raté oh batika raté batika raté basala kama mambo yo ba yo témoigner les bateaux voilà ça donc quoi bongwane mabongwane te babongwana na télévision te okobongwana na média te okobongwana na conscience no moko nyonso asalaka akobosala ngo kaka nyonso abangi ko fonctionner nango abo fonctionner nango kaka parce que pasteur moko te oye o atamboyi na ye o basali ne makambo aza na pouvoir bango tout bana bango tout bana au contraire dadi wana kutu yene mutamu meso pasteur wana na banganga lola biso ba pesi makambo parce que pronostic to voyance to miracle ba sombaka ngo alors ba pesi connexion pouvoir et miracle pe ya voyance abalo salela na bata meni na sima bible. Alors ndeko na biso dadi Michel au pesi témoignage na bandeko média landi diaspora pe landi mais là on a otalisa yo tango yo au pesi témoignage na média non okati contrat na ba esprit ôté oyako simela makambo ba otala pe ba olandela faut okata contrat na ba esprit osimela makambo pour que ba faciliter yo olonga na monde na parce que temple bakimaka ngo te ngata ça va clair nga fort so dia osali partie na ba esprit mo ki ma temple ezate so meko kima yo moko pressenti kaka côté moko ba freiner côté moko ya yo ba freiner soit du côté ba chance na yo ou soit ba freiner du côté à prospérité moi aussi ma sumonga malonga ezate donc un monde mystique tango yé na temple il faut zala wana pour que faciliter yo o ba ko sala oyo senga ki ba esprit parce que tant que senga demande pas na biso c'est comme moni sur le plan physique au kokité tant pe ayaki pas na biso ba féticheur azalaki pe entouré na ba pasteur na et aki entouré na bango mais au pressenti que a senti esika ke ngo ezate aloki bato bazana nguya plus que bato azana bango c'est ça tozo kende molo o tala ke monsieur à Vambile journaliste qui tantôt Jacob a sa vie et tout talaki yango oui na talaki yango est-ce que ezali na ndenge ya love pe muto ki koza na possession ko bebisa ba vie ya ba oui so bo tambola malamu te so bino mbale bozoka na malamu te kitoko ya mwasi azui effectivement il y a beaucoup de gens ba ko simba ba entité moko asaila neka yo asaila ba étoile na yo ya mwasi média zana ma belle mère ba secret on tout dévoiler ngote ba secret mo intime mais to ba likoli ko pour ba comprendre tant on zo linga mobali lingo consulter spirituellement pour y ba spirituellement lo linga fonctionner tant on zo linga mwasi lingo consulter spirituellement dans toutes les dimensions parce que zana ba to belé azana ma munaye a stabiliser na ye alors ndenge metango basanga na mutu moko au pressenti côté moko ya mutu moko ekangami alors avant de s'engager dans responsabilité beaucoup ensemble na mutu il faut qu'on consulte ensemble na ba entité lelo bandeko ba mo komi pesa na ba pasteur na ba prophète c'est normal ako pesa prophétie moko na moment na azui pe parce que il y a les prophéties ta par côté mon pe mo rezwaka. Alors, il y a très bien que tant qu'on s'en est long il faut consulter spirituellement. Nous avons la raison. Elle a passé belé, passé la chance d'abord. Même il y a passé la chance d'ailleurs. Il est solo. Un seul de Toto Jacob vibre qui n'a pas carton qui m'a cassé. Alors il colo a utilisé l'énergie parce que nous autres moins 6 ans comme carte mémoire. Ceux qui ont recevoir virus, banzé mon monsieur bétaté. Il y a une dimension, il y a basi côté mon comme que azo concevoir et sauter parce que tant on sait que connexion et rapport sexuel en bas de moko azana ba énergie négative automatiquement éteindre pas inayo tant on éteindre yo ce qui va recevoir robanate on n'a pas recevoir roboté so va recevoir roboté te va recevoir chance so va recevoir chance te va recevoir étoile
soit recevoir ritualité au comment la poto document ils ont maté Vas-y. non au la limba moko parce que vous se communiquer na moto moko oyo ana ba puissance mososo donc faut qu'on consulter on naka nakala ezaki difficilement monta bota mwana AS parce que ba misala gadia consultation ya nini ya makila poto yeba d'abord avant to balana parce que l'autre moment balana na sentiment bo balani kana ndeko voilà on peut évoluer to kena biso na osuki sa mais to kende to zonga to moni vraiment ba jeune bazo kende trop to moni ka ndeko na biso alemba wana tozoyeba te ezali kaka lokwa ndeko vali mais ye susu 10 personnes va finir soi-disant toyebi non te makambo ndenge ezokendele na mwana biso ya mwasi oyo leka moto aza mwana pire petit ya fifisiwa et puis oyo ezali mwa compliqué ezali mwana biso oyo ya moto tozoyeba te moto nini mama aza infection mosusu aza est-ce que baka wana ezala radio ya nini ndenge olobaki na émission précédente ke moto afungolaka porte ezali moto ya famille ouais et puis bambongo mosusu oyo bandeko tozwaka bona bamosala surtout baleki na biso oyo kotambola mwa moto apesi mbongo est-ce que ezalaka mpe na rachat ya vie ya moto oui effectivement du côté famille d'abord. Mais c'est il y a trop. Oui, tout est du côté famille. Du côté famille, tant au moins de on a mis un koufi. Les on a mis un koufi pour bien monter. Bon c'est paniqué te. Pour le kabato baza banganga. Ba consulter. Yo le qui sango. Tu y a sanganga te azaka un simple journaliste. Biso ba oyo boy to ça bonganga OK. Na pesi so pesa na mai wana na so vision na ya lobby pesa na mai wana na so vision ya lobby c'est possible OK tika mai s'il vous plaît nga sala bongo pesa lika na explication donc o pesa na mai na so vision maman ya lobby donc elamba na o mama aza na ngo so aye na ngo mbala moto l'accès vision ya lobby ya maman lekela ki mwana e bato mosoba ke na te ke média c'est normal papa sangwa sa musala malamu. Mais on s'en encore physiquement. Bah recevoir solution physiquement là, bon tâtonner. Ah si. Bon tâtonner l'état ça la moussala parce que l'état travaille sur le plan spirituel. L'état travaille sur le plan physique bon donc il bien ngoté. Alors on a besoin que bande qu'on a biso ba onyo so ba monake ba kamoko mystique écoute amela bango. Faut pas attendre ba consulter ba banganga ba o bazana mayela molimo. Ya komona makambo yo et c'est pas ça qui ndenge parce que na Congo biso technologie est moins développé moins parce que ba caméra ezati même mikili libanda botina ba banzela ba caméra ezali so ba caméra na biso eza ba esprit parce que ba esprit ba recycler en tout moment ba kotora na chambre no détecter ba moko na zoka partie ya mousse tout des parties elamba. Mon senga bon biloko makasi mais ça rituel maman ya temple bokende maman fétiche maman kisi tambolaka toujours na ba cérémonie ngaza clair ya monga ba dossier miki na sala ngote to ke du côté finance moni porte-monnaie oyo ya ba mécène belé ba utiliser porte-monnaie mais à un moment que mécène to ke malé mécène il faut en nourrir ba esprit oyo ba produisaka finance na portefeuille na ye mazana incapacité au kabila ba simbongo monaka papouche na ba 2000 ba 5000 pas ne wona loko pamba mais 2000 5000 na sombi amina yo tika boy po IT zaka pour na portefeuille e ba ko produit yango ta yo ja azana mo 100 bay na kati 100 bal yango la kisa bango yango na mais tout biso mbali mamati mais bango ne ba na besoin de explication sambal yango oyo moni sambal oyo ye okoyaka na sambal exemple sambal oyo ye na cheboye so na sali connexion liboso ba esprit sans oyo komona ko sanzela au finance chaque jour ya ebele parce que soki ke ozana incapacité ko nourrir génie oyo azo produit financement na portefeuille et go sengo makila go senga yo e go sengo ta musuba ame ya bana bato
ozwaka boita muso et produit 5 000 et produit 5 000 et produit 5 000 exemples 5 000 la macapage 5 000 tonnes 5 000 balles géré mais on a recevoir un retour on comprend en côté il faut poser la prudent alors moi ça personne ma bonza to dit tu beau pasteur ba mongol ba pasteur moi mongol on na wote mais 10 millions c'était baliaka. Ah. 10 millions faut consulter. Ça peut passer tout. Pas toucher ça. Porte-monnaie okomoni oyo et belé ba recevoir ngo et nuire ba vie na bango, pe avantage vie na bango mais ça malamu. Na ba oba ozango na le lenge moko malamu et oza malamu pona bango. Ba ope ba ozango na le lenge moko mabe et oza mabe pona bango. Et là on est na spiritualité, ils ont un sens contraire. Bon, ça m'a azwa qui a tika na. Azwa tika est-ce que faut zonga na temple. Azwa pe piaka. Mais te ozonga piaka te o misui la ki tikali. Est-ce que ba papa miso ba o ba saila ba code na kala. Ba tika ba immeuble. Moka o le panga mama kingandi, mama na yem to zala ki ko sa commerce mo typique. Commerce na ba o sala mais azaki na code ya to muna ngo. O nyoso zo ki go tikala. Ora bo oboe. Tout ça la connexion ça portefeuille multiplicateur. Maintenant on zo respecter ba principe nango hein. On a expliqué tout très bien. Quand il y a des gens qui ont dit que ça porte-monnaie, na ça la boy. Benga ngate. Ozomna osiko to boy ki ekoma boy oyoko zwango obeli boma ekoma ki makapashi yo yambaki fumu de la. Makasi. To boy likamwana. Makasi. Fumu de la apesa keloko atali saka. Fumu de la yeyo. Atali saka. Atali saka lo lenga ko saila eloko na eloko. Tout ça la connexion ya portefeuille spirituel. Soma portefeuille na yomoko benga biso. On a produire 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 benga biso mais on a tout droit na ozaka $100. Te obimisa. Parce que tout ça la connexion multiplicateur. Ba benga. Tout ça expliquer ndenge bakosa ela. Yomoko tala. Lelo to yomoko sala on appelle ça yomo sala. Nga na longo de na place. Bandeko batali, je pense mieux pour na biso très bien. On a $100 sur place dans le portefeuille, on a multiplié, on a mis sur le téléviseur à radio, botana madame. Beno, l'ouena bankaka, beno, l'ouena bankolo. Tout le monde a multiplication longue et multiplication kembo. Puissance. Puissance, puissance, puissance. Puissance, 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 puissance. Kofula la biso a ta de là. Ah, mais na sali kama connexion muke. Kofula a te. To chaki moi eloko moka muke kana 400 balles, bota la bino moko. To ke musika te 100 balles yango e produit biso ka siko. Siko pani o cha poudre. Ka c'est poudre za connexion. To beni on na monde invisible. Parce que vous avez la poudre, le monde, vous savez, la poudre, oui, le monde invisible. Faut pas qu'on va hein? $100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900 000, 1100, 1200, 1300, 1400 balles. Vous avez $100, on recevra un portefeuille pour produire 1400 balles. Je pense que le numéro, il y a les vénérables gars maîtres de là, ils ont mieux placé. Oye, tu servir yango. Mais on a une norme, il y a utilisé pour que au ça ait yango. Dans un normal, en plus dans un clair. Na ko cité, ni sa mutu ya kozwa mère tatindo yo mozomona. To bengi bino nyonso. Yebisa bango mère azana na temple te. Non, mère azana na temple te bandeko na ngai. Ngamu na sala mosala nga. Mère na chaîne commerciale, na capacité ya ko lobela nyonso mdona na bosenga soki asengi demande. Pour consulter biso plus rapidement, pour recevoir solution, il y a portefeuille spirituel. On a bosenga numéro au bengi biso na plus de 243 89 880 23 39. Plus de 143 89 880 23 39. Consultez biso plus rapidement au recevoir solution na ba problème na yo, na ba problème ezeko tungiso na ba circonstance na yo, benga biso na lombango nyonso. Nzambe ya bankaka anivo na bino nyonso matondo. Yo volo ba kuma nzambe. Nzambe ya bankaka matondo. Nzambe ya bakoko. Oui. Nzambe ya likolo. Nzambe ya bankaka, nzambe ya bankaka. Nzambe ya bakoko na biso matondo na bino nyonso. To ya susu pona ninyo.